kanaka ete na defa bad bato netango na kokufa mais bango siko ba yuko sisa bana nanga na za kokufa pona nini o po ete na salela ki bango mutu makasi garçon wana abika ba témoignage vivant yango ezomonana oui toza kokuba oyo ebimaki na kindo pana n'époque ya Zaire oui ona kindo kala na oyo sanzaki na kindo elandani nige elandani wana eza ba photo ya manyema mais basini ya boy neti oyo mai na kindo oyo tozomona bambongo awa basini oyo lakisi nini bongo ba manzaka bakangaka tango mosusu ba multipliaka omoni bakangaka ndenge muto akozala buzu nyonso ya quartier to ya libuta akangi to akangi mutu moko mais mosusu azalaka azali azimbongo ya bato akangi so epane soka sala ta mo musala moko muke mbongo ekomebele ata pesio mwa saani moko aloso boye boliba tebele boye ayesi yango ebele so esala ka misala oye keseni donc na monde na bango voilà au monde quand ndenge tozali place tozali kolo donc awa soza awa ozomona partout ndenge nazali awa nazomona partout pour tozali kolo vraiment nazomona ya ba aéroport la nini tout nazomona vraiment awa tozali na Mbushimai mukolo koba oyo eza firme etengami mukolo na yango azaka kipopo akzalaki pe kotenga mabongo koba aza infirme mukolo na ye pe azaki infirme na kotalisa pe photo oyo bango basalaki po ete ekolo mosusu evanda na mairie ya Mbushimai te kaka bango na bango alors mbala liboso ne soir po ete maire de la ville ya ekolo mosusu ya Musonge ezala na ville kaka tango tosali délivrance oyo na katikati ya ndako ya mairie ya Mbushimai délivrance na kotalisa mosusu ezali awa oyo ezali mwana moko mombali nani mwasi na ya salaki basali libala mwasi wana asali libala mususu 7 ans ayiko sana mombala mususu 14 ans abutaka te asali 7 ans abutaka te ayosala 14 ans abutaka te yo moko ko de 21 ans na libala abutaka te eto bondeli aboti mwana amole lenge kitoko boy vraiment oyo ezali mwana oyo ya papa oyo so ba exiger ka ko pesa biso papa na yo ya lingite alo balobeti boso ko lingite fo babo mayo na ya ki ko ya na papa na ye to sandi sie siko papa za na bomo yi mwana pa za na bomo kindo kipe sila esila oyo na mwanda mwana maso na ibsiete asekwa ki na mwanda tukukoma na photo na soki kokoma tokendeki na hôpital babimisie akendeki na zemi babimisie tango babimisie biso tozo ya kotala moto moko azaki malade nde eloko esela kete baye banga na mwanda ndete no bokene na ye na nani na bokene na ye na lopango sika na zalaki baye to bondela asekwa to komona abela kisiko nini salaki d'abord balobaki cirrhose de foie cirrhose de foie zote vimbi ainsi de suite or que malade satana kotaki na kati na esika na telakisaki eloko moko basanzaki famille ya mama ya mwana oyo nde na yebisaki siko mara masi yango oui mara maso akufaki même soko tali tena ye na elongi na ye iza ndenge boy oui na miso mabe siko prophète cirrhose de foie mais moto azui le biko po mingi to bika cirrhose de foie soki bandi moto moya bika ezati mais curieusement awozo pesa biso ba témoignage vivant ya moto ya biki na cirrhose de foie na oti ko yebisete nzamba yebaka likabote ni kambote na moto azana likabote so okutana moto azana likabo maladi nyoso oyebiti maladi nyoso ezana kombo mais kombo eleki ba kombo nyoso na mokili ezalaka oui alors comment maladi eya koleka kombo na yeso na makasi awa eza mama na likambo oui aigle oyo ewuti chikapa ayeko boma moto awo aigle auti chikapa ayeko boma moto na Kinshasa na kosepelete na mokolo mosusu kamera akobenda eloko akomona elungi ya moto ezali awa mwana mwaso histoire bref histoire na eza boyi mombali na azalaki commissionnaire ya bato bazako kota lunda mundele moko asombele diamant tete alors mundele wana moni temisho esili azui $1 million atikeli commissionnaire wana alipo to sunginga mingi
nani prime na yo yango mwana mumbali asombi lopango na phare na kati wana ya phare wana asombi lopango a dépassé $300,000 azalaki na baleki na emisa to yo bebisi mongo ebelo boya tino ngai mokoloni na kozwa kambango ya boyeli tsusu to luka adresse azui 4,000 apesi bandeko na yo wana bandeko na yo wana bazongi na chikapu babomi ya na bango so bake koya na bomoto bayebisi mwasi na ye longwa na ndako oyo likola ndako nde tobomi ya tosala makambo na biso mwasi ati nakokende wapi nazala bana 4 na botele bino mais mwasi pe akashi mo alobi soki bongo tokende na leta alobi yozela ngolo lobi leta tokola akso siko bango bazongi nde batindi aigle oyo na bengi lelo tindelanga mutuka yanga mutuka ezana pane je dois arriver chez toi mutuka kende yo kozwa bana na classe tangi ezoki bayo kotindela mutuka nazo kende tokuti déjà ba bombarder yango leko aliboso et tout tient na mutubo ye pas hémorragie muta kangami biso to komi tango akangami miso likolo makila peut-être katine lengeto etonda tango na komi na yena bondo la nzamba le bité toko bondeli ekozala mwa pasi nani akokufa mata na balcon na bati na balcon aigle zalaki lokole sika avion ezali to matina ba intercesseur nzamba sungi to kangi aigle na maboko tango to kiti na aigle nazo kita na aigle tango leki na lobi photo ya mala moko ya na atelemi ala muki alors bato yo ba garçon wana ba ye awa na kati ya aigle ndenge ya moni photo ya siko tango mak événement esili ba garçon na ba ye awa lokola ba malade ba ya ko yebsanga otozo belate ozo belate yo comme un hôtel boyeli kambo ya ngando ya aigle baye juste bazongi bakaya kofunda na parquet ya matiti nga batindela kinga convocation non babinga soki mandat d'arrêt de comparaison na kei procureur ayibisinga tete na bengi no kanga yote nazali 32 ans na musalo oyo nanu na mona mutaya kufunda mutu yote nazandoki abote na binga kyoka na mona na pena kozala na likambo donc bafunda yobo obotoli aigle na bango siko prophète na bamakambo ya boy tango mutamoni abundisi yo na ndenga molili akutani na nzambe abundisi pe muto yo zobondela akutani na nzambe abi akena leta yo moko ete ya kondenge nini bon na pesa ka nzambe lokumu parce que to passer na be preuve o yebele tango nazali na kabinda na bazonge ba témoin de Jéhovah ba kendeke kufunda ngana lubao na kabinda balobete no waza ko salisa bato makambo na makazi na koma na kabinda nzamba sala miracle commissaire oya azalaki na mikolo na commissaire local soki na bosanité to telemi na bango bazo sambi sangati pona komaki na 7h to telemi si bazo lika ne bembe aba auto kuna tino bobengela nge bembe wana bazo kende bazo kende ba auto hôpital bana kufi ba ko na ndako ba kendo kuna pokuna ba nani zate ba morgue zate directeur wa zakome mapoto utaki na boboyi ngando kitenge ngungi apata kitenge ngungi na zwaki moto poete na ya kabinda na tongo boye bazoleka ne bembete boya na yango mama kombo ya mwana kombo na nani bapesinga na bengi atelemi ngai bapesanga ba mikana pa mikolo wana ba église de réveil ezalaki penza te bapesa bazako pesa biso mukana monga ya cliture rare lokola ba guérisseur lokola ba guérisseur non ba orozo lokola ba tradi balobeti non o to moni oyo en tout cas mutakosimba yo azati donc quand ndenge ozalaki wana oyaki kosamba mais jamais katani bango miracle kangi bango miso voilà mwana oyo bautaki na kikwiti na hôpital na kapisi balobaki Timer na hôpital balobi Timer na kapisi ya Kinshasa oui Timer bayelinga na itaroyo awa sima ya bisoko ko bondela ye tala lo lenga komi sikoyo prophète yebsanga awa tango balobi Timer yo na molimo bana komona nini place oyo
Oui, c'est bien timé les amas moko. Oui, ekoki kobimila mutu na lolenge OK? Mais ngai nazalaka na réponse ya nzambe oyo atindanga. Alors nazalaka penza na doute penza mingi te. Tango baye na ibisa ko na nzambe. Tango na bondeli nzamba lo bita koki kobika. Alors to bondeli ye wana abiki. Bondeli abiki. Alors soki lelo mutu azana timere pour ba msusu bamonaka impossible ebikaka te. Message ko lancer muta timere nini? Aya baya to ya komeka na lobita ke na yebi. Mais to meka. Parce que Bible alobaka te bolo bakete soki nzamba alingi. Oui. Ngana yebete nzamba kolinga. À moins que Jacques alobi bongo. Soki na yambiyo c'est que tu as un espoir. Mais ebele bayaka okuya to ebisete non. Je suis parmi les serviteurs on a ebisaka bato te likambo ezo kokaranga te luka bato mususu. O transférer côté mususu. Kende luka bato. Siko prophète nazonga li kota aigle pour côté opena isali mwanzo to malili. Est-ce que lelo yo soki mutu mususu azana problème ata na États-Unis, na France, na Belgique, awa na Kinshasa to na ba province na Lubumbashi partout bazola balandaka biso. Alobi aya komona prophète ono koko shomba Jean-Pierre bazana problème moko spirituel emsusu ngumba azobima na ndako aigle azobima na ndako to bongo na bongo makambo ezo telema malade à un hôpital et aussi maté atamboli baya komeka kaka na lobite ke na yebi mais baya komeka totala ndenge nzamba kolobela biso no baya komeka kaka ba meka kaka na zana komina komitu tatolo te c'est solution ya kopesa maipa moto ya ye ndako kendo yebi oyebete na zana bato ebele awa na ministère de la paix mais na terre bango te na sala campagne te c'est oyo abika ke ko yebisa oyo mais tokotaka na église plus de 3000 plus de 2000 et bateau bauti wa ezali ko monisi là oui sikoyo moto abika le biti esika okende tutu exactement alors eza bongo baya komeka bakanisa te ke nzamba sa sukano nzamba za tilelo voilà nzamba za tilelo eza cercueil mokolo mosusu bokola na kotalisa oyo tosalaka accident tozokende lowozi na nyenge na kipaka Bruxelles namona 2009 tokende batindeli biso balandi biso tika tokendeki motuke baluki deux fois esika na moto abikaka te to baluki deux fois to bima ya momo oyebi na iselo komoko tango to sali tango bakaki jeep na moni jeep ya basango ba yazo tunanga to yepo ya kotala soki bato moko bakufaki tokende na bango na morgue na lobeta ata moto moko aboti ade mutakufite tika wana de mutuka déclassé bongo na lobeta mutakufite de ba yebisete na moto yazo sulana wana azalaki na mutuka sango a juste azongi azumutuka zo azongi to salaki accident na nyenge soki bato bayebi na nzela lowozi to salaki na nyenge et puis sika wana moto nyosa salaka accident bakufaka ndenge nazolo baboye na pesi mbote na bandeko na nyoso bazana nyenge na nzela lowozi sika to salaki accident to salaki on a 5h50 ezala pe na lowozi bango nyonso topesi bango mbote topesi bino mbote bato na kipaka Bruxelles topesi papa lekisi mutamemaki Pierre lekisi mutamemaki biso kona siko prophète cercueil siko okundoli na ndako na bango oyebe esalanga pasi famille o batikala ika bato misato pamba ndenge ezalaka papamba descendance na bango nyonso basilisi na bango batikala ka bato misato tango bazaki bana mike baza famille coutume royale alors bazui mokonzi bapesi mokolo moko mwana moko ayaki ke simbela bango tango bakokola oya akopesa bango alors ye abando silisa ba yan droit abando isilisa batikala kika misato kaka tango biso kokomi lozi liwa na telemaki papa wana so na contacter ki ona lozi pour ndiko mona nzamba na nzela na yo Pierre lekisi aza mécanicien nena avanda kana njili ka musala na pemene ya mama yemo oui papa lekisi yemo to ayaki pe ya tanga kata famille wana ndito kendeki lelo bazwa kimia mais siko tokolo ba na retour tellement que bosale loko nde balandi bino non avant to koma bango balingaki biso to ya oui babandi de la tentative voilà toujours continuer besoin mona bino moko ndenge authentique donc oyeza photo ya Brazzaville za général moko nda bengaki ngamona na ye
abota mwana moko ya mwasi aza komela bangi et puis akekobal a décidé abala na shege moko yalalaka na balabala na balabala te na gare na bango wana. Oui, baba barge. Alors mondela ya bala mwana moso ya boya nde ba yako yebisa histoire nanga to kendaki to salaki à peu près 9 jours na Brazzaville. Zaba songaki d'ailleurs bato belé babikaki basi babotite s'imaginer wana to kotaki bato belé bayaki. Babikaki et mwana wana ba drogue wana nyose kitaki d'ailleurs mukulazo panza nani milanga alobi na komela lisusu te papa na azo lela na miso alobi prophète osalinga boyi mwana na bungisaki ozongisenga mwana nanga. Siko prophète nini o esalaka bongo ke mwana ko mantina ba niveau wana ye ba lokela kiende masanga ba lokela kiende drogue tellement que papa na alinga ke mingi balo mwana wana za ko sala accident mbala ba pese jeep lelo lobi biso tango toke tozo tambola na jeep ba pesa nga pe jeep na mwana ki mikolo wana pona okatisa na jeep na teka ngoka na Brazzaville. Siko babiloko ebima wapi? Ebima na katikati ya mur ya ndako. Donc batia babiloko wana na mur ya ndako etalaka yeso kalinga bima. Allez bazaka activer kaka. Makambeza minene vraiment. Voilà. Peut-être na yebete okosili saladote. Oyo ezalaki na mwana du tout. Moto wana mokoloko yana kotele so photo na etango to bondeli pe atelemi. Oyo sikoyo aza donc na yebite kokonna ya boye ezalaki nini nabelaki nini juste. Bon d'abord il y a zalaki commerçant zaki parmi bato bazo somba ba masango bazo somba ba madesu batiaka na katikati ya nani wana famille na ye. Sikoyo mwana mombali wana ba yiko bakela ye malade maladie paralysée et puis a comme le kola kizengi kopere ayeko kauka lokola nyama ya koka mwana mombali mapango na yenyoso mimbali famille na ye bateki don no yazali na mapango babingani mwasi na ye na katikati ya ndako mbote na bandiko na nganyoso ya Benedict oyebete histoire oyo eze histoire bomonaki yango na miso nazako vanda pembeni ya parquet ya mwana ditu. Alors tango kaka nani qu'est-ce que j'ai tango kaka famille na yo bateka ki mapango mibale bateki mapango mibale bon ezanga kade na famille ba yiko mema yetango ba okenga na ye mbala moko to bombeli ezami ko mibale te ba komi na ye na 14h vers 15h mutatelemi na kokondo nyosa atelemi to ko na mukolo musula ko talisa photo na ye. Alors tango kaka atelemi to yiko bonde la zongi mutu na ebisiete non mapango nyoso batekaki alobi wi batekaki mais na kundaki eloko moko na kati ya mapango wana kati ya lopango mwasi ba kolinga na ke ko négocier basali ku hotel na kati ya lopango yango tanga ye alobi to timula to timuli to bimisi kopo anidon azwaki papier argent alingi dollar azi nani caoutchouc nani plastique alingi bati na kopo wana to bimisa to tanga pam 15,000 $. Asombi le pango mosusu alandi mwasi na etika babengane ke na bana akeko zoyer atikala epana ye azongi se sengo na libota. Oh là là, quelle grâce. Voilà, vraiment na yebite soko komani na suka wana ezanguma oyo nguma oyo na zo wapi bo na katikati ya ndako ya moto na mboka ya bakosi na Kinshasa awa na bon marché moko ya bakosi ya Kizenga patriarche moko ya bakosi na ye azaki na pasi na litama avimba ki litama bakendeki na hôpital na poto balobete soki linu wana elongwe okukufa tango amona kinga na zaki na prière na bibwa aye ko landa ayiti no tokende ki na ndako to bimisi nguma oyo komona ya Rachel ndiye moko alobi komona nga Rachel nguma zoloba komona nga Rachel ndena yiko tuna ye Rachel nde nani otuni ye conseil atengilinga Rachel to yikoloba na médiateur ezalaki mutu moko approche na ye oyo asungaki ye na lobete no akomi na niveau wana alors efoka kako akufa nde sikoyo ayako baluka nguma akoti sikoyo afani na kati ya ndako asali ngumo oyo atindaka asala makambo
aya kolembo la kaye mikolo nyonso wana nde malade bon aya kolembo na litama wana po malade ma siko prophète lelo ba carie dentaire ba malade belé comment pe ya ba molimo ya mbindo ya boy est-ce que et là un conseil moko to ko pesa na bato yo lelo baza frapper na malade wana asali la carie dentaire 10 ans ko lingo mona musika atana mapeka moto ya mulai na yebeti soki ozomona clair na maladi na yote luka basage sage akopesa nzela sage akopesa lobiko sage akopesa nzela sage akopesa lobiko voilà oyo tozaki na ngungu o na gungu sikoyo po tomonaki koba mususu oyo azali kuna azali koba ya koka mais sikoyo oyo tozomona koba oyo aza koba mobimba me azana singa ya rouge ya sapato oyo koba anaweza kosala makambo ebele na ngungu koba ane BBC pe bana bato mingi mokolo nango azama be penza a BBC pe bana bato ebele mais tangu moto abwanya akomaki to retirer yango oyebi na ngungu tango to retirer koba oyo moto ayi kozongisa kindoki na moi banda na sala musala nzambe ko banda 74 bala lubusala mona na moi mutai kozongisa kindoki no eloko opesa kinga nazokoka na yango lisusu te aye kozongisa siko nani mukolo na yango siko mukolo nani oyo ayozongisa mukolo koba alobeti no eloko opesa kinga na mona msana nango te nazomona moya kosala esate jouer eloko na yo siko prophète ngai eloko na moni très dangereux zaki koba na singa rouge pe tomonaki koba mususu kuna azaki boite mais oyo aza mobimba prophète tango oyo ozokende bamboka ebele na luozi na kingani na kabinda na mwenedito na Tanzanie na Pointe Noire Angola oui Rwanda Uganda kosala misala oyo pona ebige spiritualité ezalaki mpe na limite soki spiritualité kindoki ya Congo esuka na Congo mais ya nzambe ezalaka international est-ce que oza mpe mikanda oza mpe na permission ya kotambola ti lelo mpo ozolakisa biso eza mwa bahistoire ya mwa kala balobaka chasseur soki akoma olakisa makambo ya kala seke ntango mosusu asili bon okokende lelo te olingo omona tolingi tosala mosala moko moto moko alinga asanza lelo c'est que olingo okende na image fresh donc ils ont continué ça la jour au jour lelo yo olingo omona mosusu voilà okay. Oui alors peut-être tout ce qui sont moni koba na lakisa ke oyebimaki na Mbushimai oui comme oyo azaki aboité non na mboka wana omoni oyebimaki na ndako ya maire de la ville. Ah oui biloko ebele ekangi bon siko toni to yebaka mwa ba signification yo za moto molimo koba na ba diamant na ba mbongo na ba elakisi nini ke il a bloqué a bloqué mbongo oyo nyonso ba canaliser façon ya kosalela mbongo na Mbushimai ndenge balingi eza na bikolo moko balinga kete batikala kaka na top ba mosusu bakita par exemple na mairie wana penza po ete bazwa moto ekolo mosusu ezaki likambo ya matata bala liboso ya musonge azala na mairie ya Mbushimai po mairie ya Mbushimai eleki na gouverneur oui alors bala liboso ya kingo mwana innocent azala maire de la ville hein wana tango ya komi ndo sali de délivrance oyo d'abord na pesa ke prophétie na nonateye aya kokoma commissaire sous régional tobungana bakanisi takufa azakoleka atala ndeko na ye ayoki banzemo nanga atuni ndeko na ye bao bazo yemba nzebo wana banana magicien moko amutetela moko wana ye kaka mutayo ko ma maire de la ville ne yaka alobi nani magicien na kote kokota te wana bana bando ki bazali alobi te na lingana zonga lelo na kozonga te lokola azate kaka na mona na ye na tongo ayitanga moninga avanda nanga 2 ans to bondela yende à partir de pananga nde banome ye maire de la ville ya Mbushimai koyeba puissance na Mbushimai il a falinga moko na kendo tika ye na kotela yo pe photo to kitake na Mbushimai ngana za simana ye to sakola la hotel avant kende ko récupérer ndako wana to nettoyer ndako to délivrer nde ya ye kokota na ndako oh là là
siko lelo ba miracle ezomonana authentique ezate ke oyo ali kukuma oyo ya nini ya ndenge nini siko bamakambo oyo ezopesanga mituna ebele so na bamando tuna ebele bato baoloba tika biso na totala nanu baimage tala lokola oyo eza cope lowozi bapesi biso ti ti na moi mai ya ti tozotia na cope siko ntango na batisi sucre babalusi moto alingi apesanga te notelema kaka sopa nano mai ya ti na ntango asopi mo ya ti lipekapeka na kati siko lipekapeka oyo oyo mosusu ekoyaki nango non mais soki ekoyaki ezalaka likolo lipekapeka edindaka te oui siko batindelaki yo yango wana na kipaka procel balobe te no lokoni koyebisa yo ntango tokomi témoignage ezali kokotuna ata mama freedom bakake ebeta mokolo wana na ebeta te na biso bango te na basonge bakokinga na bakake te bino nde boyokokanga awa siko na ntongo nango nde makambo oyo eyekobima bakake ebeti esimbi te ti bayotina susu dernier coup de sifflet esimbai te vraiment prophète mpona baimage oyo ya bafoto nalingi tosuka nanu boye mpo natuna nanu mwa mituna ata quelques questions avant tosukisa tobi nzongo azosignale nga alobi tokomi déjà na suka ya émission na biso lelo ntango ozomona mosala ya nzambe oyo yo ozosala oyo ozotambolela bamboka kilikili oyo mais lelo bato ebele bao banalize yango yo olobelako nini ezali pasi makasi oyebi ntango naye na Kinshasa nabundisamaki mingi ono kindoka ezaka esprit lelo tomoni ete Kinshasa mobimba bato bazodelivre parci par là mais baplakage ezalaka malamu te na mosala ya nzambe ezala malamu te so nano nzambe abengi yo te zela ya abenga yo ya mibale esalaka pasi mpo Bible elobi ete mon peuple périt par manque de connaissance. Bato ebele nano bazwi mboyebi te alors mabe ezali kokoba car lolenge puissance ezokoba otunaki likambo ete limite ezali na non c'est vrai limite ezali même aussi les places spirituelles mais moto oyo aza na capacité oyebi ete moto oyo ayekoleki mayele na ye ekosuka epa moto oyo alakisaki ye mais moto oyo azwaki likambo epa tata mayele na ye ekokende ti epa moto oyo atindaki ye oui alors ngai nazokanisa ete bandeko toto mosala nzambe omoni mbongo na matériel ebebisi lolenge ya mosala ya nzambe nakoma lokola te tambola soki ezala appel na nzambe mokolo nzambe akotombola yo akotombola wana ndeza lokola conseil na kopesa kisi conseil opesa eza conseil moko malamu mais soki nabeti lisolo ya ONG Granate esala mwa malamu te prophète lelo moya totala kutu ba photo mingi zate lakisa bisa ta photo moko soki eko permettre mais ezali état tozana centre de réception de l'Assemblée de Nouvelle Alliance appelé Crana Auto boko la cabana bitike oui lakisa bango photo ezali état biso to lokota cabana na balaba na balabala awa tozo pesa bango biloko ya kolia ba mapa le prophète kuna bena tozana tamingi te oui lakisa biso ka photo moko kala ebandeli nanga ya kolokota bana na esika bana balalaka voilà peut-être yo ozana dra ozana matela ozana elambo lataka te on dirait que na libongo likolo ya masuba donc les hommes on a nde basali ba bilamba na banini so ba brique wana na simate o mona te eza ndako alors tala ebele ya basani ya bazolia o bana vraiment lelo peza soki totalisi nyonso eza pasi ekosimba te tozalaka mpe na bafille mare voilà te prophète ba photo bomba to solo ngo mukolo mususu to solo la nanu betaka lisolo munoko pona centre Crana oyo le centre Crana est un centre de réception de l'Assemblée de la Nouvelle Alliance nous allons kozwa bana na balabala to encadrer bango to former bango et to zongisi bango lokola mbula oyo tozali na bana ya centre 42 tozo tangisa tozana 20 bazana coupe couture bana en dehors la étude normale bao bazana coupe couture bao bazana mécanique
tozali awa na Masina quartier Matadi na avenue Pipeline numéro 4 na commune ya Masina ville province ya Kinshasa. Centre écran ezali l'orphelinat le plus peuplé ya ville ya Kinshasa. Le plus peuplé ya ville ya Kinshasa. Voilà. Na internat oyo bato bazali internet bana bazali 130. Na milieu ouvert bazali 370. Le plus peuplé de la ville de Kinshasa. Oui. Oui, toujours continuer dans le bapo et toujours mon photo eza ebele. Alors sur ça ezali orphelinat moko oyo eza na charge tango bana wana bazokola tango charge sur les capotes bande na bango na 99 kilelo 97 kilelo tozaka cadré ba mususu basisi bakomi ba ingénieur tozosala na bangao ba mususu charge le kinga oyo tobelelaka mikolo nyonso ete bato bakoya kosunga biso siko so balingi basunga yo bakomona yo wapi bakomona nga d'abord na avenue Pipeline en anglais numéro 4 na quartier Matadi Siforko na commune ya Masina ville province ya Kinshasa ou bien bakobenga nga na 081 99 081 99 199 04 081 99 199 04 mais na salle la numéro moko ya WhatsApp na moto yo peut-être alingete abenga ngana ti de lebe image na WhatsApp tozali na 090 40 53 708 090 40 53 708 soki obengi ngana numéro wana na kofournir ba élément ya ba photo na ba activité ya centre écran ebele ezali na katikati wana na mikolo ya sima tokotia na chaîne na biso yo makambo nyonso tosala katokene na bilanga tosala kaboye na Congo Lotombo TV. Voilà. Congo Lotombo TV. Voilà, merci beaucoup na prophète Ono Koko pour na lelo vraiment na tiki liota po olobi ke musale ezali lelo alors na tiki liota pour na Berthe Jonga mutu nazami na remercier équipe Mobimba oyo lelo travaille na biso Chobinzunga pe équipe nyonso na ba junior bandeko nyonso vraiment talanga ne boza ebele eza na poto ba jouer le capital le visionnaire na Paris Maman Pascaline Koudoura, Maman Yabana. Donc, moi, je suis au salon de la presse congolaise, puis au salon de la monde politique. Merci beaucoup. Oui, Ayoki déjà, Akoya, maman, Akangamute Mate, Akoya. Voilà, merci beaucoup, Maman Akoya. Ciao.